congodialogue.com. www.congomasolo congokosolola.com. kitoko Bobby Ronaldinho le King is back. Bolandaka mingi Congo Dialogue Francine Ngembe mission www.congodialogue. Mamba Sikadi. Un grand merci, fidèles chers internautes, vous avez encore partout dans le monde. Ça fait un bail, ça fait un moment, tout le monde a dit noté parce que nous avons moi dérangé un accident dans la salle qui mais pour le moment de boulot déjà banné démarré déjà ba makambutu. Il y a un ami qui n'a pas parlé, vous avez que là partout aux amis na bureau, puis na palais de sport. On a un restaurant, on peut tellement mal là. Vous avez d'ailleurs que c'est pour encore aux lisangu. Vous avez on appelle ça bonjour, on a pourquoi on appelle bonsoir. On appelle ça gros bisous na Francine Ngembe la patronne baby big dame big mama patron un site Congo Dialogue. Place il y a encore à ça la paix, place Nazalara, place Nazalara paix Nazalara til et là Nazaraka. Pas Francine Ngembe Congo Dialogue ba remerciement na ya Willy Moucheni Koda Mboka. Bon séjour na Kinshasa déjà le on a déjà na Kinabiso. Après on a continué li campagne la résidence chez on a que nous mon pour SP ça nyamakor makasi fait na bana belagi to mona lité mais ndengoye na c'est ya ko sepela. Un grand merci na les faits garde-robe, je sais qu'à Bemba Bilambe, belé le rôle de la population tout au Canada. Je sais qu'à Bemba Bilambe, net dans le film, il y a Tony le Prince, le millionnaire en livre sterling depuis Londres. Il y a Tony le Prince, coup de chapeau, il y a Coupe du Monde de la SAP bientôt là, et Zobima. Dans ça, on a des banques. On a qui bindanko, il y a qui tambo, il y a qui bindanko, il y a tout le monde, il y a fallu, il y a na domé na biso mama na kitambo wazo bonga te tilo zaka na vie wana ya kobundisa bato ipa beta wana zala wana donc na masolo ngo ndenge zo kento na mbili lopi na poto to développer mo masolo ndambu mais ya bilelo akoloba trote akoloba mukie awale la frère na biso Rossi oya kombata adayaki abazo le leka na loyembo mais avant bana kolela apesela no mo mukie boka idéologie oyo amemel biso lelo na masolo tout ça nango. Je remercie Adèle Diogo, Bagou Denzel à Paris, que lui appelle Mousselia Mbobambotinao. Bonjour mon frère. Ouais, bonjour Nyamakor, bonjour vraiment, bonjour. Bonjour Debaye, tout Zara, tout Zobunaro, Nyamakor. Ah, qui bin tant to beti to golongola. Tant to beti ka to golongola, on a to yo comprendre que a photo longwa. Obino to komara so bolongo, du doza fo, asko rebiso to mena bambon na biso, bamba visa poto to zoate, bo mara to ka dudu mabe. Na biso maramu eze belé sona mbiso ki maramu eza ebelé moyen kutu na lobama nyoso ate po batu suba mono nde na okosa. Bangola bozokendi. Ah, te ba passeport na nga kutu zo inspiré na maboko na e. Na biso no aza garçon moko boye yango moni mouvement pelala. Soto vena. Ah, ça vient au garçon. Aza garçon ave na ngati. Aza garçon. Vimela dudu ki bina fait note. Ave na ngati. Akanga bino ba passeport mais aza ba passeport na bimisa na mbongo na e. Na mbongo na e. Boulot na biso ndesinga to ba passeport. Mamoise belé fisson ça pesa $100 à pamba. Ça ina pesi ba mote. Apesanga $200 pardon, $200. So na raison na concert. Na 0 heure abenga ngai. De bande ni $200. Nesu makamoise belé. Wa dudu ki bina. Ouais. Na mona epina do place on eza place na po biso batu do yaki pina na ki mundele na mamba folk. Ozo mon neti nga débat. Nde ba ngomba na ko yemba baba na ba folk wana biso nga na yaki pina na mwa ki mundele. O santi pina yo ke yo likolo yo kominde ke likolo nga na landa kayo na mapata. Yo bomba ni na zanza e sanza la moi va kutala te o zomba biso to kimina na moi ki mundele yoke wapi panya munuma yoke wapi panya munuma yoke wapi ke toi munuma maye biso to na moi ki mundele ko bango kaleza ki trop folk zomona utala na be foro nga na sala na mouvement na loka bandima ingate fallait kana benda nanga zomona na benda na ki pe na ba massa toujours travailler kitoko vous en avez ba solo ti to na ba masolo ti na chef El Canto le soliste ya ginoki chef El yeyo utala pe na misu kitambo pe tango pe bozo panza na rapé za pe mo évolution pe ba groupe pe misu mais poka to na ba kibinda parce que yo idéologie no même sur na kitambo na misu kitambo orchestre ezate ezala banda la minute orchestre ezate est-ce que ndeti yo na kitambo sko na misu bimi idéologie ni asikwe na idéologie
Tu vas comprendre l'idéologie, l'arme de destruction massive. Nous préparons déjà, donc nous préparer l'arme de destruction massive. Nous répéter dans Bandal, pas chef L, tu répéter on a, tu répéteras des 23 heures. Des folkloriques, surtout au travail bien nyonso. Tu travailles folklorique. Pour on a mis ça mbonda te, tu y a qui n'est na mbonda. Ce combat tu as typique, tu y a qui n'est na mbonda. Surtout à ton mbonda te. Ouais, on appelle un grand merci dans les millionnaires Pépé qui a là-bas, moi na belle, seul monde à Belgique, à Bruxelles, les lumières, il y a belle. Pépé qui a là, pourquoi pas y a bijou mon bunga, babi prêt complet. Pas tes responsables, sans oublier Chituka, héros national, Rosa, mère Nanga Kati depuis Londres, la personne va moto tout. Mais au baki de l'eau, on est là aussi Mukendi, ou à d'ailleurs qui combattant ça derrière tout de combattant jeune, on a biso mta bunila, azo bunila jeunesse, n'engue ya ba combattant ba kozo le la na ba loyembo, tete c'est tout ça n'engue on le la n'engue ni. Pour ba biso ça na souci fort, pas ça mutina. Oh nazole la aussi ma bé, nazole la deux, il fallait grand aller là et kaka. Attends moi. Ouais, ouais. On a boila la bête au bambala, Rosi Mukendi, Bangwa Jibedi la carrossie. On a boila la bête au bar musicien, Rosi Mukendi, Bangwa Jibedi la carrossie. Ne bankoyi, Bangwa Jibedi la carrossie. Ma, oh, Rosie, ma, oh, Rosie, ma. Wow, Rosie, mama. Wow, Rosie, mama. On a voilà la bête au bambala. Rosie Mukendi, Bangwa Jibedi la carrossie, ma. Bangwa Jibedi la carrossie, ma. Bangwa Jibedi la carrossie, mama, mama. Oh, Rosie, ma. Oh, Rosie, mama. Oh, Rosie, ma. Rosie, ma. Rosie, Mukende. Rosie, mama. Rosie, mama. Rosie, mama. Rosie, ah. Rosie, mama. Rosie, mama. Les banques, si vous n'avez évité ça, ma sola vous okendeli. Vous n'avez pas de dodo. Créer idole na yo. Est-ce que vous avez makam? Makambo papa. Nga nazana ba répertoire, nazo ba grâce ko vanda na ba king keser menea. Aya. Nazo ba kasi. To so mo ba maele mo na kati wana ba découvrir ngoti. Kala to. Voilà, maele tu da ke dana mo yo monde. Na maele na question. Te fia ke na maele te. Ba no maele ba dudu ki binda. Bo mpe bo vandi na inde yo na trobo umeli na ye. Dudu ki binda na yo maele pas dudu ki binda. Dudu ki binda na za folklore. Dudu ki binda wo yemba Desi. Dudu ki yemba ki binda. Ah, merci. Chef, voilà moi on a gagné Ronaldinho, tu sais quoi yemba bien. Ah, Ronaldinho amuke. Ah, c'est pas gamuke. Ala dimi. Yo ko basi.
Désir, désir, mao. Désir ya makambo. Désir ya bolingo. Yeah, yeah. Désir, désir. Désir, désir. Désir, désir. Débaye. Désir ya makambo. Désir ya bolingo. Yeah, yeah. Désir, désir. Désir, désir. Ne bandeli ya bolingo mao. Idiza ze motema o, tozala connaissance o. Maloba nanga ya nganga. Yeah, yeah. Kitisa ze motema o. Umbela na bolingo. Ne bandeli ya bolingo debaye. Kitiza ze motema o, tozala connaissance o. Maloba nanga ya nganga. Yeah, yeah. Kitiza ze motema o. Umela na bolingo. Ndezi yoko mona pamba, lobi yoko lulanga. Mbote ya mwazi ze ya mwazi, mbote ya mwazi ya makambo. Nazali kitoko, bolingo osomoe. Wana yo na koboya, kitiza motema. Jalousie na motema, ekoluka makambo. Anga na lelie, mama. Angala lelie, mama. Angala lelie, mama. Angala lelie. Bozabana bokoko kabitumbo te de Bankoy, chef de guerre. Nezi yoko mona pamba, lobi yoko lulanga. Bote ya mwazi ze ya mwazi, bote ya mwazi ya makambo. Nazali kitoko, bolingo osomoe. Jalousie na motema, ekoluka makambo. Pola yo na koboya, kitiza motema mama. Anga na lelie, mama. Anga na lelie, mama. Ah, na sati venage moi makambo eza. Tu vas comprendre nde na arme de destruction massive. Vous comprenez? Bana poto c'est le temps. Yango toujours préparant déjà, toujours préparant, toujours là ma plan. Ça appelle na bana kitambo to bana mikili bala danse. Ouais. Na pesi bango bambote, bana bandal. Just tambo la sédoise. Ouais, Gino Kabintu moto mbongo kitambo. Gino Kabintu. Rappelle kitambo. Gino Kabintu. Ah, Gino Kabintu binado moto mbongo kiti. Gino Kabintu mwana kitambo solo mengana ebiote. Yo ebiote. Gino Kabintu yeso azasiko bandal kitambo. Bandal kitambo. Ah, vous comprenez? Yaza kitambo te yaza bandal kitambo. Neti ngana za rapé bandal kitambo ah. Vous comprenez? Na bandal kitambo. Nana batu na bandal ya dega. Mais na pe na kitambo. Vous comprenez? Kozala ka place moko te. Biso ku to beta ni musique ezate ya kitambo. C'est ce que le moko beta c'est le mo ya kala ki binda. Et c'est ça just tambo la soit c'est ça mettre waza si prend ma shidoga tout. Muta beta pete pele pour ce jour la Kinshasa na tida basket à Versace. Na t-shirt à H&M. Na bi ke ba coller ce pele singa on a kozwa ndambu tina ozonga. C'est que match ça bien. Malgré tout le monde a kiné na ozwate mettre 50 ans il faut ça kiné même on a kiné na ozwate. Na bi ke koyalo dans ce pays d'amaka se mettre waza. Bete c'est le mo ya kibinda o ya kala. Ata ba bijou mo lo ba beta. Ata bo a vida te. Le ba bijou mo lo ba beta wala ni comme le motiminga. Banzi mo ebele te papa. Kiminga ba na motibo. Banzi mo ebele. Voilà, merci. Yebaka bo avida o,
Yebaka bo avida mokile kobaluka tandele ekobaluka tandele yokolanda nga na nsima nakolinga lisusu te nalapa na miso ya banoko nalapa na miso ya bakoko nakokoka lisusu te koswana na mbanda tokangama lopango asalanga mabe nalimbisa ye mibale misato nga na boyi nakozela sherie nalapa na miso ya banoko nalapa na miso ya bakoko nakokoka lisusu te koswana na mbanda tokangama lopango asalanga mabe nalimbisa ye mibale misato nga na boyi nakozela sherie na regrete mokili kozala mwasi nde méchante kende na mbongo na yo vi ya mobola na mesana na baninga mokili nde babaloli yo moto mbala na nga esuka na pesi bapasi na nga nyonso se na maboko na yo nzambe papa nzakumba ye papa nzakumba ye papa nzakumba ye tina nini he tina nini hekela mwa yamba moto liboso kolia motoki nyama na zamba asekakanga nasenga Yesu mobikisi bikisanga moto nasengi yanga losambo Zambe yoka losambo ye oh nazanga papa na mawa nazanga papa na mawa nazanga papa na mawa papa na mawa oh nazanga papa na mawa Leizo mwana mama yaka yakango zonga zongango baokulaka baoya bayolele bonyomo nyomo elo makoti bokila bakoti bokila. Ouais, merci. Na présenté mes condoléances dans la famille Musée Kindingo qui perdre papa na bango journal le vraiment a tu comme un message mes condoléances dans Musée Kindingo le moi là ko directement na palais à des bankoy na komi na pratiquement na souka poto kabwana na mayanga ni bisalo le monde de la fin na ozani ouais monde de la fin na ngeza merci monde de la fin na ngeza likake bana poto bana Paris bana Londres hein des bazali na oya wana na oya Paris wana Londres na ya ko buka Dudu ta kena sale loko te nani Dudu aza animateur Dudu aza lokwa ba seleo masala nga seleo Dudu aza lokwa ba seleo siko nengo zo beta boye na pozo question mo nengo créer sali dol na obi est-ce que vous inviter pe ba confrère no muso akala kala bana ba lega kana ba ko ya pe ba beta ti bango baza trop folklore zo mona ah tangela ngam dit ka kol na fali ko ba ko ya kakol na fali yo la musique vous peut très bonne gibi ouais ah bakoya na bango problème ya te wana fo mo chef ne soka nimi po ngala na muta okumelenga na chef El Kanto yesu ka nimi wana bae chef ye ne mutu soka nimi bae ozo mona soka boy pe bae te poto za na biso bien to za neuf to mingi te to za neuf to travailler kaka quoi bana poto ya débat ko ya quoi eloko bangi ezati oya nzamba za roulage yo kasi batutu bana bapoto wana bakata batu mitupo bakoma na bapoto wana basala magie nzamba za roulage ya nzamba za roulage kokonstate yo soke ovanda poto yo to succès poto nga kotanga yaya kotanga komo badudu baba batu moko boye baba artiste badudu baba animateur yango na olobati balokwa merci prince mais le comme nga animateur mais dudu balokwa ba seleo osomon balokwa ba matsa nga ba seleo balokwa ba bill na mwamba chambre azati bango animation ça va pour mutu lokwa seleo na animation sur boye batutu ba mono musique aza grand animateur yango te seleo aza grand animateur aboka ba biloko ya danger mokile yebi bila aboka ba biloko ya danger mais tant baloba ba chanteuse ko cha seleo na mwamba chambre
ocha sele ote na pesi wa mutu nanga wana masala ngai ba dédicace wala na biso partout dans le monde ouais ba dédicace ezanga raté ba dédicace ezanga raté ça va varo za mulai lisa ba varo za mulai te moi dimika po biso sans batuma mais solo ko fa ça bombote wana noki elle nga pesi ka mbote na bana poto tout Clarisse Pezo beauté suprême na oni sinla mama na Kenaya qu'est-ce que te kio bambote le bino yango na quoi to lo bato à suivre musala ka déjà lo nini bine na lo mo wa makasi kaka makasi o beta beta to te lo ka flamme kapa ate ya lo mo makeli te Merci. Ozoyoka. Boza na problème sérieux. Hein? Mais ce bon problème sérieux avec l'arme de destruction massive. Ozomona. L'état yango bana poto. Yaya, mokonza pe sa numéro. Mokonza pe sa numéro. Nous sommes au débat mokonza pe sa numéro. Bana poto, nous sommes déjà pour soutenir esprit. Plus 243, il y a Willy Mouchen 99 80 75 489. Plus 243, il y a Willy Mouchen, Code Mboka, 9980 75 489. So Bengi Maman Zubiso. Rapidement, la dédicace. Ouais, bah dédicace, c'est ça, on a raté, bah tout le monde soutenir débat. Mwanda munaebi mwanda mu na bande siko yonde na vienanga oazana 15 parcelles na Kenya Dani Den Real de Madrid l'immortel ali campagne liboso ya Gaia mena eska Dani Den de l'immortel Dani Den Real de Madrid l'immortel vienanga zana 15 parcelles na Kenya Pauline Lumumba futur honorable Annie Ewango la grande dame de Londres Papi Ewango londonnaire ya Yasmine débat zali bona problème c'est Blandine de Souza ya Paolo Jessica Chilanda prêtresse na bosani binoté Popol Masikini Messe Zara na bosani to Gino Kabintu moto mbongo so bolingo bobenga ngaka numéro yo bobengi chef yeyo kitoko ouais merci na komi na suka vraiment ya mayanga ina ngaki kitoko makasi nde benza bose belé bongo bolanda débat bolanda nyama ko bo se peleato parce que bo se retrouver moi quand même ne loko mukie po boyini dudu ki bina na bika na kitambo to ndimaka to dudu ki bina mais nde boyini dudu ki bina les avina na habité na ko baxele ni pona ko tshele pe nini za mutema nem te décider à sa la carrière né donc bo continuer toujours ko tshele moi maboko moi ba shaba kucha pona bino ko sale bien moi ba fleur bo bo ke la pour na carrière na et que ne pe liboso makasi ndenge bo fula ba dudu ki bina ndenge bo fula ba tutu pa na kitambo belé bo za libanda ba just ambo ba fait na biso ba kale ba kolota comprendre ba to stona biso na bango wana on a remercié bino tout vraiment boza ebelé ko landa nyama ko partout dans le monde mikolo na lo ba trop tepe na chama ke l'été mais na on remercié ka miel de son musala kitoko yo pe to comme chef d'orchestre na wenge yo pe na chef d'orchestre na wenge bana ba personne nzembu vi wana ba paquet azi vertige ye mako fika mte beta rabatu bula ko kaka na eti merci na suki na ngala malgré tout kamota cha panzi likolo mais rien à dire coup chapeau na ya Willy Mouchen Code Mboka bon séjour na Kinshasa le lopena just am Suède na Suède maître wa nzamba jido bato afula na kitambo des personnes maître wa nzamba jido just ambwe Suède na Suède mama chituka héros national na kacha Londres Tony le Prince babi millionnaire na livre sterling soka chelio 70 livres c'est na kino za $100 soka chelio 216 livres c'est aussi $400 na kinesi na bulega 216 livres venanga Tony le Prince au fitlenga babiye balumba cha ba les retour na zonga ki angola les retour na zonga ki na kende privé tout yo bisinga Dubai mena boy na ke Dubai ti na ke na ngata Liban ndenge mwana baraba babunda na Liban poser la mamsu bien pour Dubai babu minena baraba leki trop na remercier venanga Tony le Prince coup chapeau na yo sans oublier Velenus Vezoro mabia la lever motu rouge check ma Francine Ngembe to suki wana chikicha cha congodialogue.com.
congodialogue.com.